makambo ezo diviser biso eza ba langage te langage tant aux tenir langage mabe mutu musu pe à se retrouver mais nous tous on a division te tous ça mais so bazalaki ba pourquoi ba yeta il fallait ba yeta pourquoi tout le monde merci Clébo alors nega Clébo alobi César Angadi mwana molokai toyesa coach esprit à la musique pour vivre malgré tout tu ko solo la awa mais il va y a un esprit à molokai oh mais kasi ya l'esprit à molokai ebimi kuna ebimi la musique ebimi parce que to ngana za hypocrisie na za problème na journaliste mo côté baza bande konanga mais tokoki bato mususu to tia bango na avantage moko na biso te po biso awa tokoma pe ozoleka na balabala ozozwa risque bazofinga yo bazoloba no parce que tozoloba makambo ya vérité donc il faut toloba ngo vérité yo ebi mushashino yo apresa viva oyo ayebi masolo viva neti ngai donc monaki kuna la musique ebimaki tokosa hypocrisie te mutu moko te kaza sonde ndenge ezali encore une fois bravo tout le monde est d'accord merci alors voilà boyoki idéologie César Angadi a été solo la musique parce que ba kombo musanga maka bongote oh kingandi non yeyo oyo mutasali aningisi mokili yeyo mwana Fachi en direct de Canada en direct du Canada Canada voilà tout ça c'est pour koto yo to vanisi masolo makambo yo c'est calme mokonzi mboka abimi ba keba makambo azako ya mais tout est calme nako senga na bande ko nangai ba oyo bazana question akotuna ba oyo ba moneke mokonzi mboka sali likambo ya mabe oyo bango balingi ba asala ba yana sala lobby mokonzi akoyamba mutu nyonso akozwa réponse ya mutu nyonso question ya mutu nyonso ako répondre mutu nyonso toza ba congolais mokonzi aza mokonzi ya Congo tala ndenge ni bayamba ye roi de Belge ayambi ye bakonzi minini nyonso ya mboka oyo aye ko signer makambo kilikile ba société comme na mboka na biso makambo comme na bamboka na biso ya mwana tozokoloba trebe ke baninga na ngai boya chance ya ngoyo tosi to bengani mopaya tosi to beng tozalaki kabila dégage mokonzi mopaya kei to tikali sikoyo biso moko to simba Congo to lingana to tombola mutu nyonso azana likanisi aya na likanisi Olié le Canada, c'est un plaisir à trouver au Canada, c'est pas la porte à côté. Si au premier pour l'amour du président. Encore une fois, félicitations. Là, je vais banir mon système. Merci Miguel de Koranga. Merci papa. Ok, merci. Alors, Yango, tous allez à toujours continuer Kaka. Et puis voilà. Au président, il y a Fachi. Et au hôtel, il y a président Zovanda. Autant pour la moi, Mouké. Dans l'Axabino, parce que Fachi béton de Makambo. Ce va être bien qui ah plaisir à trop. Bani gotanga ba kombo ya ba nini mususu te. Bani gotanga ba kombo ba to mususu te parce que baboyi pourquoi la parce que il y a 6 ans ok. Bozana ndeko na bino babi balukuna en direct awa ya de hôtel et pas le président de la République azovanda tokutani na ndeko na ngai président Chikito Mushashino ye penza aza ba villageois ya Molokai oyo idéologie ya Papa Wemba ekosilaka te baza ko pérenniser yango et ici nous sommes ensemble yepé aye parce que il estime que président Fachi azali moko ya ba villageois ya Molokai oyo balingaki Papa Wemba pe ba continuer ki kolinga eti na dernier moment. Alors il est venu aussi immortaliser ces instants où le chef de l'État est de passage en Europe et voilà nous sommes avec Chikito Mushashino. Salut.
Merci. Merci bien. Alors, il y a oh, la moni yeyo, yemei. Oh, il y a moni fachi, moni ye. Si. Pardon, seconde, le petit donc vraiment, il faut vraiment pas s'attendre le moment qu'on a peuple congolais. Nasuki ça a été tout solo là égal solo banamboka. Ils allaient égal solo banamboka, zalaki na kamususu. nga pe na kan ya moto alongi bitumba komi président tosolola ekaka bien ye azalaki na baargument na ye nga pe yanga mais public moto ejijaki ke argument o biso tomemaki ezalaki ya makasi la preuve en est il est le chef de l'État donc azongi na mabele oyo ebimisa ye en tant que grand opposant oyo esala que mabele oyo ezala base ya opposition ensemble ba Paris bisika nyonso tout donc lelo azongi na Bruxelles en tant que chef de l'État. Il y a quelques années, monaka ye na makila na chemise na aéroport pour na bitumba oyo lelo akomeli mokonzi ya mboka oyo balakisa ye et pas le maître d'école Otobengi Étienne Tshisekedi wa Mulumba héros national père de la démocratie au Congo paix à son âme d'heureuse mémoire lelo oyo l'héritier valable politique et biologique du trône azongi na mabele à Belgique accueilli sur tapis rouge, déroulé de fond en comble, de haut en bas, de l'aéroport jusqu'au palais royal. Cela voudrait dire que la victoire du peuple congolais ne cesse de se confirmer jour et nuit grâce à sa présence physique et personnelle à tous les grands rendez-vous de déplacement pour le compte de l'État congolais car il est la caution et la garantie de l'État congolais en face de ceux qui veulent venir faire les affaires au Congo dans le cadre des investissements. Voilà pourquoi nous sommes là pour l'accompagner. Rendez-vous lobby na Palais 12 à partir de 17h déjà bozalawana et belé pambate bozangela bisika ezabongo pona ko sololana président de la République, toute la diaspora, Paris, Bruxelles, Bozanga Teboya. Félix Kabala, Molobeli Nabino, loyal, fidèle, au-delà de l'abnégation, au service de la nation. Je vous remercie. Merci. Oyoki, Kolomaloba. Kolomaloba. Félix. Hier, Benado Sogo Moni Félix, Moni président de la République, au Moni. Donc, voilà. Félix, c'est comme ça, c'est un bon parleur. Oh, il y a ceux qui s'accamita sur la télévision. Et là qui est. En tout cas, plaisir à trop. Mais la carte n'a pas de la bino l'air mon coup. Ouais. Alors, la journaliste, ce soir. Les longs à la commis journaliste, naïe.